surtout pour la Jimmy Bella vraiment à continuer dans live ya Sarah to la pour côté ma Karine vraiment besoin expliquer parce que Sarah to na Karine bazala na ba battle mais yo yé na live ya Karine pour expliquer ma eza mabe la live ya Sarah plutôt pour expliquer ma Karine est-ce que ça a le sens eza mabe Jimmy Bella on entend la Jimmy Bella ou boya yebana été histoire à Karine Mokonzi na Jimmy Bella ou eza le roi histoire ya Paris Morgan na Alvin Johnson Jimmy Bella yebana kité j'ai non Karine pardon c'est souvent nga yebi bien nga na yo ka moi bien té ako futote mais batu na ye ba futi yo kasi batu tu balanda ba mission ba futa bango o baki na lia na ba kombo ba mission on a ko ke place mo ba kuta na mesel mo o joka kabengila za pembe na jibe ba leso mo lie mo na kombo ya jibe yo ni jibe futo direct poani biso pe basinde to za rana po na za na katikati na za mo konzambo ga mato mi balé na papa koto très bien on comprend pe biso les avons la relation basi ba kaka ko lo betelo mo za ki muke peut-être pe vie a frappa ki makasi bien sûr ou soit tu peux Karine à la nene kala soit peser muke maintenant Karine aye a soukolié a pese malache moi sandumba pakola ka Jésus tile to bela malasi combien amona li pa komi mutu yo finga Karine ndumba aza renommé ndumba tina Bible ba yebie vraiment est-ce que Yesu nengeza bongo tinga betela bandumba c'était pour Yesu yeba bilengi bandumba comprendre oui je joka a ignoré papa chéri tika en foot a été en plus l'icône on a tika là jamais que ça travailleur il y a papa chéri donc on est battu non c'est quoi papa chéri comme il y a l'homme qui a mis l'eau dans coco mais arayet il y a za chaste viens dis-moi chaste Yesu ma chasteté c'est que déjà il pas c'est là qui a mon appel libé la Karine OK et pas c'est là qui peut ba kende pe na Karine na mimio mimbia. Non, c'est là Jimmy Bella ou on a bien boss je n'ai jamais mangé son argent. Très bien. Non, bien Jimmy Bella ou non, c'est là nous pardon. Tika Karina mo konza finga na Ethiopia. Arieta zongi na miniature boss Jimmy Bella au kutu ko lobate lo kaluka ki yango wana kota ba miniature ba la Arieta aza bébé bonbon ata ba tie na miniature mwana akano aza gu aza kutu ko lekana gu. Donc pour na moi correction muke pa ya joka babi mu ka pesa ko pa mai babosa na kaete yakobo ya papa chéri te papa chéri a créé ba te belé. On comprend banga yo kuna revana pese mbote na 6 jours na pese mbote ba excellent à 10 ans à vie. Jimmy so ebe Karine za bilengité. Anya landa Karine te basara to la bazala ki banani bazala ki ba onyo so ba vimbi sa pe net. O pe ba ningi sa pona luka ba ngota luka ka Karine. C'est ça. Ça veut dire que Karine Mokonzi a quelque chose. Mais viens à consulter ba encore eza na ngo euta à Lubumbashi, ce travail eza muke, to pe yango ne mute beba ni sakibino, eza na ngo. Eza na ngo oui, ba ko eza na ngo. Ekepe. Moneti nga pona ya joka kabengele ba respect belé pona na sepela ka ke akanisa biso pepe kale. Pardon? Par rapport à taille, continue na liste. Eza ko ba to ba calculer ma mbili ya beti lelo peut-être ba ko zo na bu vieillesse. A calculer na bu jeunesse tango abina na ke na Robi. Ayo zo ka na temps de la fin. Ayo na ke ka zonga la okala. Ça ko taka na liste beaucoup. Ouais. Jimmy Bella wa yebanite. Oh, bino bolanda ba bijou bat balata, bon chose ba 14 carats. Pardon? Oh, bon chose ba 14 carats. Yo yebane. Eza mabe, eza faute ya Sarah Tolate. Tu vois? Oh, ata yo nengeza bo, so dimi aya tielo pena paquet que sale émission. Aurélie nous tous on cherche l'argent. Oh, nous kambo on sale émission. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Jemidor TV, abonnez-vous massivement, likez, partagez. Quand vous salaka et salaka vraiment la vôtre kitoko makas. Vous souhaitez déjà bienvenue dans notre émission Baïbakenda Sang. Baïbakenda Sang bandi bien déjà voisin, bien déjà voisine kuna Baïbakenda Sang bandi. Une émission présentée par la vôtre Aurélie Vangou, la maman des garçons capables autrement dit la mbingazon de la presse congolaise et moi sur Atika. Mounene na défaut balobi yanga ezalaka ya tongate ya mbumate ya naturel comme vous les constatez. Aujourd'hui, Aurélie Vangou Nazana Karichou Bokote, en tout cas avec lui on parlera de tout ce qui concerne l'actualité. Tolali tolamu ki mambo esila ki dango toko comprendre toko ebate comment est-ce que makambezo botaka du jour au lendemain. Tolali tolamu ki dossier monsieur ebotami. Olalo lamu ki dossier monsieur ebotami lelo toko lobela vraiment mingi dossier ya Karine Mokonzi na boss Jimmy Bella o ebandaki ka ndenge ebandaki netika libala netika baje netika bisaka na
lelo bayeli biso ba news na actualité na kati ya toile mpanzi kuna pe donc komona notre Ravier Joka azokene mabe na jibem piana il paraîtrait mais ensemble avec Karine beaucoup de tolobela vraiment alors et à l'âge to simba les tout droit et les à côté et vos apaisements botiboza la pena mingi na sima héritier matengo bomela ba maya pio bolia na ba popcorn pour ça la vidéo vraiment bien makasi parce que ya kolobela eza kolobela ka sa émission ya biso ya lelo pesi mbote mingi na mo boss Beonzinga les grands archivistes balobi mais c'est Google la solo ezalaka ne Beonzinga bamususu wana bakopia Beonzinga les grands archivistes Aurélie Vango c'est salut pourquoi pas toi c'est lui qu'on appelle les boss de leur boss les patrons de leur patron Gédéon Malé la jet service na kata Paris la Mbingazor te salut pour ne pas monopoliser ma parole les réalisateurs les plus intelligents héritier Matengo Fourla, déjà caméra, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Aurélie Vangu, bonjour na ba internaute na biso nyonso, ba bazwaka ngonga na bango pe ya ebele ya otala biso, ba mbote ebele comme d'habitude, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens de s'abonner massivement et de partager l'émission, ko garder ngo pour la yo morote, salango loko église ya témoin de Jéhovah, kaba tinda et ça la bien poto kanisaka ya kaba de pas tinda ti actualité. En tout cas, vraiment. Quand les Karine au soloba, tout quand ça mingi mais Karine na okanisa été parce que la tika la bacheur qui na ya salama envoyé voilà kanisa et cause la vraiment grande salutation à celui qu'on appelle Tommy Tostao. Aïe Tommy Tostao libanga makasi balobi zalaka wala pour Aurélie Vango a se pelaka et ça là vraiment bien makasi bala matete mouvement corps bala matete ya solo bala matete ya tongo en tout cas Aurélie Vango peut si bino bambote belé parce que Aurélie Vango na kapena vrai natif à matete de père et de mère mikolo to ami ni kota de père et de mère bale vena pena bokende kine musika parce que quand tete osala vraiment salon on a fait sa matete et Karine bokote tuna tuna muki moni sango o écouter biso tuna la na internet to la mukaka il y a toujours de nouveaux dossiers wanda kuna biso internet wanda kwa papa toujours de nouveaux dossiers on a écouté tout sur la mine vraiment parce que na poni parce que tout ça mon lobby vraiment la moi si Karine Mokonzi fait partie de notre na musana biso likona ondo ina ngapi na yebisao ta degré ya le grande on mbeleki boss Jimmy Belao to la muki na live ya Sarato là et comment la kaka boss Belao à côté na ka dit ko démentir oh Karine wana moi ça salité mais ça ko benga Karine wana oh akosa kinga zemi Karine wana yemoko viola kinga kuna pesa 50,000 kingani paza muta pasi patati patata bukomi kosalela ngo pe ba live bakomi to kosalela ngo pe ba live Karine te ki poza mona mwasi ko na ngo tu aussi chroniqueuse comme Karine Mokonzi na ba dio pe na ba agissement na comportement ya boss Jimmy Belao ndenge yo mona ki analyse nini pene ko ça voilà na yambona nu ya obanda koloba to pe ko répondre na mutuna oti otunanga na osengela na Jimmy Belao ponga na benge boss je n'ai jamais mangé son argent très bien na benge na Jimmy Belao na osengela na nous pardon pour eloko asali les amabe et deuxièmement sur na bina kota penza na kati ya muzindo omoni relation amoureuse azala mabe azala salité azala etolomo mukelo kwa muchopi azala soki pendenge nini e aka koloba makana na suka so batu babebani vraiment c'est ça Jimmy Belao on entala Jimmy Belao boya yebana ete histoire à Karine Mokonzi na Jimmy Belao eza le roi histoire ya Paris Morgan na Alvin Johnson Jimmy Belao yebana kite jeno Karine pardon sunganga yebi bienga na yoka moi bien oh eza roi solo ya Alvin Johnson na Paris Morgan Jimmy Belao yebana ete nana yebaki nous tu vois eba Jimmy Belao ayema na ete Karine azu ya façonner ya créer abimise na miso abatu au moins mon peu fait aux reconnaissance David tu peux avoir de l'argent mais vanité est-ce que que mbongo lo ba mate si on a bien na zonga na muke na boy kotanga ba kombo ba tu directeur à banque wa banda signé wana Jean-Claude Massangu ba to bele ba yeba ete est-ce que yeba vraiment Jean-Claude Massangu ba yeba ete mais muto zanga na ba maleta ba franc congolais muto to liaka ba franc signature na e ba to bele ba tiko yeba ete vraiment musu ba zaka boité musu ba zaka boya to mingi ba respect bele pana e mingi ba yeba ete yo yebi est-ce que mbongo ekoloba
Vraiment, tout le monde na ba mécène nyonso toyeba ba mécène ba Mike Musisi banani Jimmy Bela wazate na ye moko 0 plus 00 plus 00 240 voilà ba ya Willy Musheni bazali Jimmy Bela wayebani te oh bino bolanda ba bijou batu balata bon chose ba 14 carats pardon oh bon chose ba 14 carats yo yebani yes oh bon chose ba 14 carats bon chose après manzanza lelo pe Sylvie zolata maman so on comprend en tout cas ba respect mingi et pas ya Jimmy Bela o bobenga boss ponga na ebiete la personne qui a l'argent lo ba te pombongo lo ba mingi te très bien donc l'argent ne manque pas toute personne et ça en des temps des alate même moi aussi j'ai mon argent je pas manquer mais juste je pas le temps d'aller à la banque nande na temps que banque te biso to en bon 60 000 francs les ayo les 70 dollars les ayo on comprend Jimmy Bela wa fa na kwa na ye all bimisa Karine muto pas ce ko Karine pa lobi ke ya za ne tolo mo muke yes Pota la ba Karine wana oma ya Karine tira na bengena ya Karine mokonzi so awe ke nenga zawana si wana yo ka ne sonité elo moto ya sika boye bimisela na écran to l'étendue nene a omona ngo grave omona ngo gravité ya ba mutakalizaye déjà ba sala nini elo mo ya grave zanate na relation tout moi ça bonde la mobali to pe mobali ya bonde la moi très bien on comprend yo ko ya okutu na za ba voice na ye azo bonde la mais c'est tout à fait normal non comprendre comment ni nous quand même tout non malembe la relation amoureuse hein celui peut-être moi qu'on a bino à se sentir que ça couper ba bonde li muninga ils a péché eza péché te neti nga penza boy so bena l'autre la salinga mabe na fuka malonsenge pardon vraiment on a eu ce bena papa bana nga ndenge za boy nga tuna sali o mabe limbisanga eza soki pa panza on a belle famille italienne so nya emo on comprend Jimmy Bela on a landa ki live na ye alobi so Karine na ye koloba o makambo pipi muke o ma sege ye moko zo se sentir o bato français balobaka c'est lui qui se sent piqué connaît la fête il vient à Betika côté tolomo ça veut dire que vieux et tolomo muke. En tout cas, excusez-moi, je sais que cette émission, il y a aussi les enfants qui suivent. Il y a un moment où ils ont masqué ma combo. Bah, Mikolo, ça va comprendre le loba. So moi c'est le netine qui a comme au niveau le bakio, ceux qui Karine ya ye kolo baketo lo mo azo ça déjà lisé. Alobi ke eloba maka bon po biso pe basinde to zara na po na za nga katikati. Na za mo konzambo ga mato mi balé na papa koto. Très bien. On comprend. Pe biso nous avons une relation. Basi ba kaka kolo betelo mo za ki muke. Peut-être pe vie a frappa ki makasi. Ouais bien sûr. Ou soit pe Karine na la nene kala frappe za muke. Mais viens à consulter banque réseau na ngo euta à Lubumbashi ce travail za muke to pe yango ne mutebeba ni saki bino eza na ngo oui ba ko eza na ngo équipe on comprendre et là quand on a déploré na kati wana baze batu mo ba gérer ngo à l'amiable pe na ki mukolo fo ba mi beba mikolo makasi Jimmy a mukolo quand na mukolo il faut ba gérer ngo entre bango mibale bako bimisa ngo te netandene neza soni surtout pour la vie Jimmy Bela vraiment à continuer na live ya Sarah to la pour ai kito côté ma Karine vraiment bozo expliquer parce que Sarah to na Karine bazala na ba battle mais yo yé na live ya Karine pour expliquer ma eza mabe la live ya Sarah plutôt pour expliquer ma Karine est-ce que ça a le sens eza mabe eza faute ya Sarah to la te tu vois ko ata yo nengeza boye so Jimmy aya tielo pena paquet que ça l'émission Aurélie nous tous on cherche l'argent on ça l'émission on comprend c'est Jimmy Bela qui a cherché Sarah Tola ndaye la ke matière pour Sarah fan de zozela matière on comprend Jimmy il est matière bon il ne peut pas ko boya paqueté on comprend nda sali na émission faut des aye mobile tangu bazaki na mifio mimbia ye na Karine pone ya kebeta ngote c'est ça tangu ya ye bana kate baba no mwana bango ye na Jubek ni makamuna bano sana e bana kite Karine a façonné oui oh maman alle ka kunzinzi muto amone ta ye ba ete malgré pembe na ye gosto na ye ba e biete tu comprends maintenant Karine a ye a soukolié a pese malaso mo sandumba pakola ka Jésus tile to bela malasi combien amona li pa komi mutu yo finga Karine ndumba za renommé ndumba tina Bible ba e bien vraiment est-ce que Yesu nengeza bongo tinenga betela bandumba c'était pour eso yeba bilengi bandumba comprendre oui yo ka ici femme de la Bible ne aga parola Jésus malas yo les a malas ni oh eza ba dionte eza suka na ba malas yo moi sandumba parola Jésus pe na makolo kota ba poil ye kangama Jésus mbambabi nana sali sumuta excusez-moi j'ai un peu la grippe abi et nani o sala li sumuta ya ko bambeli banga Jésus comprenait que moi sandumba za bilengi nemo
bongo pe Karine Mokonzi aza bilengi bongo Jimmy so ebe Karine aza bilengi te alingi alanda Karine te basaka tola bazalaki banani bazalaki ba onyoso bavimbisa pe net ope baningisa pona luka bango ta luka ka Karine c'est ça veut dire que Karine Mokonzi a quelque chose elle a la créativité aza loko a potier azui potopoto asali yango poké apesa yango forme Jimmy Belaou a été créé par Karine Mokonzi Ada produit fabriqué mais la personne exemple bon bolingo la base ya contrat et ça même histoire na Paris Morgan na Alvin Johnson biso tout total la film wana total la film wana que Alvin azaki na besoin ya ban université il était bon mignon mais azalaki na capacité té aïe à souko la voiture ya ni se peut ni se peut Paris voiture et bébara histoire ça m'échappe un peu aïe ici on doit signer un contrat faisons semblant que ngalo toi moi na mobile pour na se faire voir na carte université na comme public et tout on comprend na yebana ndeli soleil Jimmy Belaou na Karine Mokonzi comment ça ba niveau bazemi ndeni bon bon ça la tata yo mo Karine il quoi mekati on m'a grand mutumbinga be fois baso mbinga weza tina suka c'est ça oui atali extérieur na intérieur ezala elo mote mutu so ko mona za mukie mais na kati azana makambu na kati ozo sous-estimer obi akokata na souffle mais botana kati azana ndira sa koleka papa là na terrain on comprend la performance c'est ça on moni bon de ma solo zalara tant c'est on a telabi to suka te pour ba kosote atelier million mobile so boke na mimbia te moye bolingwe matalikolo ezate OK tala ka façon ka na ba la luketo wana siko biso na balo la ngo 50,000 bima pamba ape fi amakambo ko beso wali kama 50,000 ape pesa 50,000 passer oui nous tous on est des pauvres dans la rue en train de chercher la vie si ngai atanga na million si akute na mobile faut kabela mboso kabeli ngate to sani na ebisio to sani ni me faut pia ngambo ça arrive akabela ke po baza moi sina mobile on comprend ko na mimbio mingi mimbia basalaki on comprend mimbia boya neni ke Karine za salite c'est que basalaki OK wa violaki te abila sarato ya so ka violaki ngabine boye ya moi muke ya za chaste viens dis-moi chaste yeso ma chasteté c'est que déjà il est passé pela qui a mon appel libé la Karine OK et passé pela qui peut ba kende pena Karine mimbia on comprend ya ko pena no ndenge loketo wana voilà pour Karine a fait sango so po bimina e po talo bike na bima kape OK continue na liste eza kwa batu ba calculer mambili abeti lelo peut-être ba kozwe na bu vieillesse a calculer na bu jeunesse tango abina na Nairobi ayezo eka na temps de la fin ayena keka zonga la okala ça ko taka na liste beaucoup en tout cas pour citer na question oyo concernant on peut sakara ba longwa na net ba traiter au libanda et ça bien jusque là quand même on dans le livre maté on ça la kaba mais c'est pas ça pose la sortie médiatique mais internet est aussi kat na bino ba ya pesa kana ba preuve aya kanelo ko moko le roi professeur liboso tableau na biso ba tabala to zo ba détail sorti na tina ba ke voir à poubelle na bisa aussi c'est ko vieux Jimmy na biso na yo ke lo mon vieux pardon joie dans la mégate joie dans la mégate dans la téléphone voilà pour la téléphone dans la déclaration lugala megate en tout cas na hotel megate liya Karine na ebisao eyinda te yo kaise babi mutu asekaka ya suka nda seka mingi bino bo sekit mais yes kwa zo seka na suka pe ba musu ba ke plus loin babi mutu abata me leke na maile yo bimisa mais tangu yo ko bimisa ye tika Karine amo konza finga na Ethiopia Arieta zongi na miniature boss Jimmy Belaou kutu koloba te loka lukaki yango wana kota ba miniature ba la te Arieta aza bébé bonbon ata ba tie na miniature mwana akano aza gu aza kutu koleka na gu babiso to ndima ke ka to ndima te ke Karine ko bimiselo kwa bongo babimiselo ko moko bonbon wana mwana ti OK babi waza la mwana éviter apena mwana ya boss plutôt mwana ya Jimmy Belaou bo excusez moi pour boss parce que bana la ressemblance makasi pour la matama Jimmy Belaou pour la matama mais yo pour qu'on appelle la ressemblance à Jimmy pa matama yeswe ya kokaine kana pembe na litama lo mo te ba kokaine elongia na sota ezelongia efi ezelongia Karine mwana Jimmy wapi
Ah, botika wa makambo. Batika finga na ntuto na nzebe. Pourquoi kaya konika ke soka yo lobaka etolo meza. Wana nde swaka ba mibali. Oh yo yebate. Mobali soki asali o mabe finga eka eloko wana eza mukie. E swaka bango. Yo finga ta big. E swaka bango. E swaka bango. Big. Big. Yese ka longa kuno bioteka sali. Naza makasa otawe. Sasa motembe vimba. Awape alisapi mukuzera mutie. Ejaga sali. Comprenez, c'est l'ambiance de cette émission et qu'il n'y a vraiment bon retour. Mais t'as maintenant des solutions sur eux, comme l'émission récemment. Quand il est sorti médiatique, on ça, mais pour comprendre, Internet, c'est dans la air, moi, puis, Missibiso, on va fouler, on est peu où, l'actualité, vieux Joka, a ignoré Papa Chéri Ratikala en foot a été en plus l'icône Ratikala jamais vous a travaillé il y a Papa Chéri donc on est battu non c'est quoi Papa Chéri comme il y a l'homme qui a mis l'eau dans coco mais ça y quoi il était à foot a été à travailler pas net on comprend mon tinga pour na Joka Kabengele ba respect belé pour na na sepela ka ke akanisa biso Pepe Kale pardon par rapport à taille. Et là, quand on a sepela, on a Joka, c'est dans mon aïe, on a maman Pepe Kale, potine Pepe Kale, koufanga zana boile, non, c'est dans mon a Pepe Kale. Par rapport à Tahiti. Yo habite que Joka sur le là, ouais, c'est une commande. C'est pena nzamba bengi bani. Il y a katafa, oui, c'est tout à fait normal, c'est une tafou de loi, katafa, de loi. Il y a taïné zarate. Oh, Karine. Yete nezate neza mutu ta inezate pa ya commande ya babiso tout ezali netinga 1m52 zaza nango ba longueur ba nini ya ba taille mais ya par rapport à grandeur ezate c'est rappelé fait bakisa mabaya banini en plus il fait zapena libaya ya bois d'acaccia ya cher pour wana bukana pa pambate tant ba tombola ngo ça va donc pour na moi correction muke pa ya Joka babi mu ta fait ça ko pa mai babosa na kaete ya kobo ya Papa Chéri a créé ba te belé on comprend banga yo kuna revendre na pese mbote na 6 jours na pese mbote ba excellent ta 10 ans à vie. Pardon? Oui. Ça mbote pamba. Mbote kaka vie na lukona pe ko mbote maboko. Bongo so apesa vidéo, ça ta vidéo. Vidéo on a kisanga ba bomingati. So na se vidéo Papa Chéri mbato mboka ko ba kotindela masasi. Yeswe. Tika orelivango. Omoni na vie atanga so na pesa kopa mai ko nyora ngote. Batu ebele lelo poto so sa bango mabe so mutu mwinga meme poto na sa loengi abandi ko ignorer mutu mususu. Alors ils ont mabe. Moi j'ai toujours dit je peux jamais venir à la télé na clasher sur mutu to na loba mabe na loba ka bosolo. Très bien. Vérité kaka. So batu nyaza munene to za mudita za munene wapi na fingi. Na bisa. Wapi na fingi nzinga so mabe za mukusete. Na za mukuso fingi ngate. Orapena kaka. Yepe na rapena c'est vieux. Mugonzamba bengo et ça rappelle tout ça pena commande système wana. Vraiment en tout cas ça pas JBT jiba futa été parce qu'on le ba n'importe quoi. Moi monsieur ko futo te ma futo na libanga. Ako futo te mais batu na ye ba futi yo kasi batu tu balanda ba monsieur ba futa bango. Oh baki na lia na ba kombo ba mission on a ko ke place mo ba kuta na mesel mo. Oh Joka Kabengele za pembe na JB ba leso mo liembo na kombo ya JB. Très bien. Yo ni JB futo direct poani. Yo je vais foutre direct poigne. OK. Ba biso yo soto ya ba mbongo na ba komba ba matete télévision. OK place mo bi tembe chaîne matete télévision mais bisi carte de presse ya chaîne mususu. Na ebisi. Molieli yango mbongo. Okoba molieli chaîne ozali actuelle. Pourquoi? Parce que so ba luki ba vidéo kotika net bisi vidéo ça qui récemment. On comprend. Est-ce que matete footing ate? O ma be kombo wana ya matete caché wana. Ya linga jiba ba foto chaque fois ni mwana ndaku na ye. Ya yemba wana. Ayemba nzembo. C'est là ba promotion. Tika ma promotion ba boka libanga pesa jibe combien? Yeswe. Oh. Tika makambo na musique etambola ka bongo. Bino ba yana biso ka bo banda makambo musique ba comprendre ko pa musique tende nini. Oh, mission afutaka mutu, na afutaka mutu aza pembene, oyelie mutu alibanga, ozi pourcentage na yo. Oye na kopa nzembo, ozi pourcentage na yo. Tango yo zolanda mission. Yo ko s'attendre te que mission afuta yo. Bo ko ma place moko, batu balinga mission baza basombi masanga biloko olie omele sili. O tambo na komba mission na kati ya bras.
Ok, benga la villageoise. Ah, vous en avez maestro, oui, nous avons maestro. Peut-être maestro, on te coûte une fois. Mais vas-y, on va caber $50 pour la Fabrice. Oui, monsieur. On comprend. Mais yo, bando qui, na luka Fabrice a foutu, on va te signer un contrat. Oui, monsieur. Au papier, on les a qui voient. Ouais. Yo, mon sentiment, non, comment le bela moutou na TV. Est-ce que yo n'a pas fondé au signer un contrat papier? Mais il y a un contrat papier na télévision. C'est ça, là, que ça lui saute. Oui, ça, là, que c'est lui, peut comprendre avec, ah, vieux, ça là, ma bé. Où est-ce que tu as balouké la JB, ça vient, foutaille. Très bien. On comprend. Et ça là, bon, vraiment, tout le temps, le solar casino de Paris, le 31 août 2024, ne baroumaïs, on retrouve ça, on a pris Karine beaucoup trop le bani. Nae Bisayo, casino de Paris, ils ont retrouvé l'enlèvement à Jésus. Pardon? Oui. Oh. Ils ont le droit de l'enlèvement à Jésus. Casino de Paris, tout qui s'en a briqué. Ah. Oui. Et Belé Nabi ke baïke ba fandi na se, ba ose la Fabrice, concert wana, et zalate, mais concert wana et kozala. Jusqu'à la chose d'Afrique, ça m'était. Oh, maman. Bino boluka, tala. Bon, landara makamba ba soldat wana te, abatu mususu bazo sala ba soldat à lokuta. Yo boko bima wana mbongo ne salo mukusa. Ozane lo osa la ngote, est kuno zo ki pete ke baza ba pauvre baze fo ke kaba. Ok, so mi 10 000 billets. Na 10 000 billets wana, et sali soldat, mais jour à concert 1000 personnes baé. Bien sûr. Si on 9 000 et quelques, on a bah robot, bon, ils ont quoi, mouta booster chaîne. Bah robot, bah otala. A booster concert. A booster concert. Vraiment. Biso to ligne booster, matongi te ba booster biso. Tozo te kabiye na biso valablement. Malembe. Attaché bien na comme ma biso ti le 31 août il boso ya mulango ya porte to rote kango. Très bien. Tozane na besoin ba tout physique ba kota. Dans la besoin ba roboter. OK. On comprend. Il faut repérer ça ba éloge belé na Fabrice. Yo ebi combien de par rapport à ba mise ba ki mai na poto mais moi on ba la tikala ka moi mbali. Moi ba tikala. Et belé ba ozela ba kanse ti ba mise msu ba okete mais ba o ba ki ma ki ba okende. Tu assuré ba ko ba okende. OK. On comprend. Ba maintenant na bango ba mise na kota ba ki bino 2 fois successives. Problème de. Bon mais ma bango lisusu wana to benga ngweza Schengen. Ya mesane ka komema na ye soki yo po lukano ki matata tau mais comprendre ka ke rejoindre système a benda o kimi mais ba bendi ozongi eso on comprend on so pena benda kimi yo moko ye o comprendre te na ki ndenge ni na système mo langue biso ba bimelo boye neni na zongi kaka benda ata yo moko to beta concert wana na juillet lisusu toza na Zénith de Paris 2025 biso beto signé Stade des Martyrs. Pardon? Oh eh bien wote 2025 Fabrice beta Stade des Martyrs na ba wey to yemba Stade des Martyrs ka nzunga munene oyo 80,000 places yango wana to beta ngo on va beta ngo na 2025 oh jeune tala beta ki mo biso to beta tendele ayi quand même oser abo beta on a simane yem tapesi no jeune tala beta ki kutu carte jeune tala wazala na jeune tala te eh bien te asawa jeune tala beta ki car vous d'accord mais ça sur ba jeune sala ki jeune tala nan frère Madiabo. Jusque là je ne comprends pas car mon frère Madiabo boye baté est-ce que ba chrétien ba tuni aza ya biso to pe ba profane pe ba e côté ba chrétien ba wangani côté ba profane pe ba wangani boye bataza côté ni et tu vas te comprendre frère nani jeune tala frère Madiabo emba osoyi pe bakangola ye yaya so pe basala ye ndani ouais binze mom ta imba ngoti wata na be frère Madiabo bon ya wana lobi frère Madiabo parce que na to comprendre te kota profane longwaki ate kota ba teme tu rini ya teme nani oba binze mom ta imba ngoyi wana ka ne oloba na frère Madiabo obama ben frère Madiabo mais ayembele nzambe te bachrétien babi bayebi ete bachrétien bayebi ete baprofane mpe bayebi ete frère akomi ngembo aza katikati azoyebana te ayembelaka nzambe to ayembelaka mokili emeni epe manzima nzambe problème te gospel oh problème te biso mpe tokobeta nzembo wana aseka oyebi en tout cas abobeta na bino ba musique ebetama nango na poto mais cette fois-ci ende aye kozongisa musique na elengi na poto kala te na septembre epo abeta concert problème te l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo, chérie de la chaîne par excellence.